Bien-aimé, tozalaka batu ya kondima. Kondima na biso ezala fondé na parole de Dieu. Bien-aimé, ceux qui otanga ka parole de Dieu, ceux qui osent respecter parole de Dieu, kondima na yo ekotelema. Okomona musika pe okobenda oyo ezangi, okokomisa ngo ekomi ya solo. Kondimeza eloko oyo ezali na eza ko exister te, okomisa ngo na existence. Naza na zemi te na botaka te. Mais na kozwa zemi na kobota ozomona déjà que omemi bébé OK ville oso préparer la yette obongisi ba biloko ya bébé na yo mukomso ko sutu ko komi na zemi bamona ki ozala na cancer batutu bamona ko na mbeto hôpital mais jour ango yo kobima batu bakomi okamwa wana abimi l'hôpital ndenga azalaki nazobisa mutu moko aza na tuberculose ya mikuwa aza na tuberculose ya makila aza na cancer lolenge moko azoluka visa ezobima te. Crois en Dieu, crois seulement ngape nazo croire elongo na yo na yebi nzambo nga nazo belela na pokwa lelo na yebi nzambo nazo teya na pokwa lelo na yebi lolenge atambola kina Jésus Christ na yebi lolenga tamboli na baekoli lolenga tambola kina Abraham lolenge moko ko tambola na ngana yo na pokwa lelo. Parole de Dieu ezobisa biso que rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, nzambe na biso epai na ye nyonso eza possible. Ya kobenga eloko o eza ko exister to comme ça en existence. Ezate kaka ba marabout ba magicien bazo benda esprit ya mutu pour mutu akoma place ya zali. Ezate kaka ba ke ko travailler esprit ya mwana mwasi moko boye na kisi mwana mwasi ngo akome pa mutu moko boye oya kana kite na vie. Te yo posa capable ya ko refuser par le nom puissant de Jésus-Christ. Ce que bika grandeur ya nzambe oyo zo croire. Obinga lelo mari de nuit oya ko tumisanga na butu omoni nzoto oyo eza temple ya nzambe. Femme de nuit, mari de nuit, nanzoto nanga lelo koyate. Bien-aimé akoyate. Tant que vous êtes nzambe salanga flamme de feu, yeba que croire que nzamba sa salio flamme de feu. Yeba que na kati ya famille na yo, otali papa, otali mama, otali misala na bino lolenge kangama. Obi na kati ya libota boye. Elongi otokobimisa pi libota soni. Baeba biso yolo mobimba, Kinshasa mobimba, baebi biso famille bandoki. Na kobimisa elongi epai wapi. Bien, Dieu aza capable ya kozwa yo na kati ya libota wana lolenge azwaki Abraham. Atomboli pe yo. Croyance eza ko confesser. Ko confesser négativement, il faut confesser toujours positivement. Ndengo zobima na kati ya libota lolenga na tongo lingio bima osokolo bima ina nga na sokolo na buliso na makila na Yesu. Maske nyoso balati sekinga na elongio esi ekwe. Ndenge nazokende nga na kozala Joseph alibota oyo bien-aimé ko salama pona tina na yo. E ko salama bien-aimé magie zate. Nzambe na saza miraculé asalaka. Ennemi ya croyance eza kobanga. Tango zoloba kuna ba député kande bakotaka na mapapa nanga na lati na makolo nani akoyambanga na sika boye na bilamba nanga ona lati nani akokota nga na sika wana te bien-aimé. Tango Esther akotaki palais royal bazo ebisa biso te ke Esther abotamaka na famille moko ya baboye mais baponaka ye. Bandeko balandi ya émission na biso ya prédication na tombeli bino boyoki malamu na chaîne na biso ya EHP Media na tombeli bino boyoki bolamu na kombo na Yesu Kristo yambo ya makambo nyonso na kosenga tozongisa lokumu epa na Nzambe o yawe Nzambe mokokisi na bilaka paka na bikeke totomboli yo likona nyonso. Te remercie au papa na biso batela ki biso moi mobimba tongo mobimbo comme si biso na poko ya lelo Nzambe o bateli papa moko mama moko ndeko moko o aprete litoi na epo na koyoka losambo o yawe obombi bango ozimbi bango na makila na Yesu Kristo au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Te mama
likambo ya pokwa lelo ezali la puissance de la foi. Ezali nguya ya kondima. Na kati ya nguya ya kondima oyo tozomona ebela mabota tobungisi kondima. Tomi pesi mingi na oyo etali mokili. Tobungisi kondima tomo lokola nzambe yango asalaka na ete. Lokwa bato mokili soko lobi na lelo Jésus revient bientôt. Aboy kondima lobi banda Yesu aloba koya. Ayaka na ete to sala na biso mabe. Te Yesu akoya. Yo mutozo bela. Yo mutoza un problème ya stérilité. Yo mutoza na cancer. Aussi désespéré. Yo mutu mibali nyonso soki balingi yo après bakimi na bango. Basi bazo linga o bazo kima. Stabilité na mariage ezate au perdre foi. Ndeko na ngai yeba ke nzamba azali aza bon moyo. Azo yebso na makomi na si tu crois seulement tu seras sauvé toi et ta famille. Bien aimé koningisa kondima na ote. Koningisa kondima na ote na kati na makomi tozomona Pierre lolenga tambola kina Yesu na bana Zebede. Wana toke na mukanda na biso ya Luc chapitre 18 na verset 1 à 8. Totangi na komo na Yesu Kristo. Luc 18 verset 1, je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Yesu azoloba lisese oyo pona kolakisa te kobondela kotika te. Na kati ya kobondela nde tomona ke mutu aza na kondima, kondima yaka na kobondela. Soki osali confiance na Nzambe, obandi kobondela. Donc pour obondela, il faut avoir confiance na Nzambe, il faut avoir foi parce que Nzambe wana da surnaturel. Amona na kate. Ceux qui croire tout simplement au croire au fukami au bondeli. Zala sûr que Nzambe aza juste à cause sakate. Ndenga zo biso na livre ya Luc 18 alobi apesi biso parabole o poto tika ko bondela te to lemba te. To lemba te na ko bondela to quel sou na makomi na komona Yesu. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Makomi alobi na ngumba moko ezaki na juge moko azaki na kobanga Nzambe te. Et qui n'avait d'égard pour personne. Azaki pe na koyokela ta motu te. Azaki na lolendo. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire. Ezalaki pe na kati ngumba wana mwasi moko akufela mobali ayaki koyebisa juge wana. Fais-moi justice de ma partie adverse. Ayeko senga justice na ye na biloko oyo asengelaki kozwa. Pendant longtemps, il refusa. Abandaki kosala ba démarche wana minge umeli. Mais juge azaki na koboya. Parole de Dieu c'est que juge azaki na kobanga Nzambe te. Mais mwasi wana lokola azalaki na foi que un jour ekosimba mwasi wana azaki toujours liboso ya juge wana azo se présenter. Lelo aye lobi aye lobi okuna ye sanza moko eleki ya mibale eleki ya misato eleki mwasi wana yikaki mpiko achaki molende ayebaki ke lelo soki esimbi te ekosimba kaka. Mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Makomi ezolobete mwasi alobi juge ekoloba alobi ata na lolengi onga nazali ya mutu alolendo mutu ya motema kenze mutu abanga Nzambe te mwasi lolengi azotungisa nga te esengeli nanga kokata likambo na ye. Bien aimé likambo na yo soki okroire lelo ke oyo bungisa utakala oko récupérer yango okozwa yango. Tala mwasi ndenge atambolaki ye na juge. Tala juge lolengi alembisaki motema. Mboka mwemba bazaki kobanga juge wana. Juge azaki na lolendo. Juge azaki mutu akobanga Nzambe te. Juge azaki koyokela mutu te. Juge amona eka keza ye. Mais mbamba ya mama oyo. Mbamba ya femme o veuve. Juge alobi lelo nazo kata likambo na ye. Topusani.
afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge inique. Moi si oya lobi, juge oya lobi. Moi si oyo na place a tungisa ite, abelisanga mutu te. Lelo il faut na kata likambo na ye, mais makomi lobi so kiti na se yoka Seigneur ndenge azoloba lobi bolanda oyo juge ayaki kosala na sima. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Alobi Nzambe akosala justice te na ba oya ye na ba ponami na ye qui crie à lui jour et nuit. Oyo bazali kondimela ye moi pe lokola buto. Bien-aimé, nazoloba na yo mutu likambo na we umela cancer ya mabele, cancer ya makila au désespéré, bien-aimé, qu'au désespéré nanu te pona no silité nazoyebisa yo yo mutu osi olembi ennemi ya kondima ezali kolemba soki olembi yeba ke eloko ozoluka okozwa yango te. Persévérer dans la prière. Jésus-Christ a bien apesi bino parabole oyo po bo prier bolemba te yeba ata likambo no eumeli et si longtemps que regarde nous aka fixé pas na Nzambe yeba ke ko réussir. Nazobisa mutu moko oyo aza na problème ya mari de nuit, mutu o mobali naza mosika na poto asa kangela e lopango solola na ba parents a prometa que mariage akeya ke libela moi suis alobi Cécile ngana nuni mobali akosinga. Bien-aimé, crois seulement yo croire eza na miracle mususu te ki kosala melo liboso ya kondima kaka kondima na yo mutu ekobikisa kondima no mutu ekokangola yo kondima na o soki obungisi kondima okobondela lisusu te nde sikomonaka bato misusu bazwi misu babalusi na nsima abinaki oluka mama oyo asukolaka naki oluka papa oyo asukolaka nakende kotala nganga moko boye place moko boye songolo na kosungama. Bien-aimé, nazoyebisa yo mutu bana na o mayele kimi bango na classe bana na yo bazo se comporter lisusu te ndenge oyo kanaka ke éducation ya bana no ekozala lolenge moko. Bien-aimé, regarde eza fixé par Nzambe. Nzambe akofuta yo oko récupérer nyonso ya yo bungisa. Tala moi mwasi oyo tala mutu oyo azaki confronter tala mutu oyo Jésus-Christ yeme na kati ya parole azoyebisa biso ke azalaki na kobanga abina pesi bino parabole oyo po boyeba lolenge nini na kobondela na kati ya mboka oyo moko ezalaki na juge moko azaki na kobanga Nzambe te azaki pe koyokela mutu te kasi mwasi oyo atiaki molende azotingama na juge kata likambo na ngai kata likambo na nga po efalaki kata likambo na ye azwa partie adverse na ye juge amoni mitumbisi eleki. Bien-aimé, bondela il est là soki nano zwi te kotika te soki nano yobali te kotika te. Bien-aimé, Nzambe aza capable ya kokangola ona kati ya libota oyo botameli yo mtobi famille na biso ekenda réputation mabe sorcellerie na biso bayebi yango. Bien-aimé, Abraham azaki na libota lokwa ya yonanga. Abraham azaki na libota lokwa ya yonanga. Papa ya kondima. Mais Nzambe azolongola ye na kati ya libota wana, pe Nzambe ake kopambola ye. Soto te na livre ya Hébreu. Soto ke na livre ya Hébreu chapitre 1. Bazoyebisa biso ke Abraham papa na kondima lolenge ya tambolaki na Nzambe na kati ya libota na ye tata na Abraham azaki malamu te mais Yahweh Nzambe azobenga Abraham le père de multitude papa na bibele totangi na kombo na Yesu. Hébreu 1 chapitre 1. Hébreu chapitre 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils,
il a établi héritier de toutes choses. Abraham 11. Abraham 1:11. Hébreux 1:11. Ils périront, mais tu subsistes. Ils veilleront tout comme un vêtement. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Foi eza ferme assurance eloko yo monité mais oza ko espérer na yango que si ozwi yango bien aimé kondimeza nini kondimeza ozomona déjà que ozala mutu munene ozomona que nabimi na tongo nake koluka musala ndenge nabimi lelo na ko réussir yo so moni kaka réussite ndenge na ke lelo ko prier pour na batu bakokangolama miracle ko salema ndenge nazo sangana na batoyo lelo batoyo bakopambolama donc ozomona eloko moko boye oyo ozo expérience eloko moko boye nanu osimbi yango te nanu esalameli yo te mais oza na kati ya kondima ke osi ozwi yango wana eza kondima o Abraham azalaki na yango nzambe azoyebisa Abraham ke oza papa na bibele tandis que Abraham aboti nanu te Abraham ahébergeaki ata mutu te mais lokola azalaki na kondima Abraham azaki papa na kondima Abraham azaki na kondima ya munene nde esika akendaki kolonga esika nzambe atindaki ye nde esika nyonso ekendaki kokokisemela epai na ye bazosenga makomi ezosenga biso tozala lolenge moko Yesu apesi biso parabole makomi ezoyebisa biso likambo ya Abraham so tokei na livre ya Luc chapitre 1 na verset 37 totangi na kombo na Yesu bien-aimé tozalaka bato ya kondima kondima na biso ezala fondé na parole de Dieu bien-aimé soki otangaka parole de Dieu soki ozo respecter parole de Dieu kondima na yo ekotelema okomona musika pe okobenda oyo ezangi okokomisa ngo ekomi ya solo kondimeza eloko oyo ezali na eza ko exister te okomisa ngo na existence naza na zemi te na botaka te mais na kozwa zemi na kobota ozomona déjà que omemi bébé OK ville oso préparer la yette obongisi babiloko ya bébé na yo mukomso kosutu kokomi na zemi bamona ki ozala na cancer batutu bamona ko na mbeto hôpital mais jour yango yo kobima batu bakomi okamwa wana abimi na hôpital ndenge azalaki nazoyebisa mutu moko aza na tuberculose ya mikuwa aza na tuberculose ya makila aza na cancer lolenge moko azoluka visa ezobima te crois en Dieu crois seulement ngape nazo croire elongo na yo nayebi nzambo nga nazo belela na pokwa lelo nayebi nzambo nazo teya na pokwa lelo nayebi lolenge atambolaki na Jésus Christ nayebi lolenge atamboli na baekoli lolenge atambolaki na Abraham lolenge moko kotambola na nga na yo na pokwa lelo topusani toke na Luc chapitre 1 verset 37. Luc chapitre 1 verset 37, je lis au nom du Seigneur. Car rien n'est impossible à Dieu. Parole de Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, nzambe na biso epai na nyonso eza possible. Yakobenga eloko o eza ko exister to comme ça en existence. Ezate kaka ba marabu ba magicien bazo benda esprit ya mutu pour mutu akoma place ya zali. Ezate kaka ba ke ko travailler esprit ya mwana mwasi moko boye na kisi mwana mwasi ngo akome pa mutu moko boye o yakana kite na vie. Te yo posa capable ya ko refuser par le nom puissant de Jésus-Christ. Ce ko bika grandeur ya nzambe oyo zo croire. Obinga lelo mari de nuit oya ko tungisanga na butu omoni nzoto oyo eza temple ya nzambe femme de nuit mari de nuit na nzoto nanga lelo ko yate bien-aimé akoyate tango zo bisa nzambe salanga flamme de feu yeba ke croire que nzambe sa salio flamme de feu yeba ke na kati ya famille na yo otali papa otali mama
otali misala na bino lolenge kangama obina kati ya libota boye elongi tokobimisa pi libota soni bayeba biso yolo mobimba Kinshasa mobimba bayebi biso famille ya bandoki na kobimisa elongi epai wapi. Bien, Dieu aza capable ya kozwa yo na kati ya libota wana lolenge azwaki Abraham atomboli pe yo. Croyance eza ko confesser négativement, il faut confesser toujours positivement. Ndengo zobima na kati ya libota lolenga na tongo lingyo bima osokolo bima ina na sokolo na bulisa na makila na Yesu. Masque nyoso balati kinga na elongyo esi ekwe. Ndenge nazokende nga na kozala Joseph alibota oyo bien aimé ko salama pona tina na yo e ko salama bien aimé magie zate nzambe na biso za miraculé asalaka ennemi ya croyance eza kobanga tango zoloba kuna ba député kande bakotaka na mapapa na nga na lati na makolo nani akoyamba nga nesika boye na bilamba na nga ona lati nani akokota nga nesika wana te bien aimé. Tango Esther akota ki palais royal bazo ebisa biso te ke Esther abota maka na famille moko ya baboye mais baponaka ye parmi basi ebele parce que noko na ye Mardochée azaki na kondima que bola mo pe kokokisa na kati ya libota na bango elataki penzoto comme moi ça mokonzi pourquoi pas yo ngane kaka na zabo elaza na ngaki to côté kuna ba fi wana soko tali bango lobite nzamba kela bango non yo pe nzamba kela yo na image na e ndenge bango ba réussir ndenge yo poko réussir bien aimé sozo le la poto fongo la poto ezepa bato ba kenda te visa bato ba kenda ki nde ba bombi ba visa te nzamba ko faciliter na nyonso nazo supplier au nom de Jésus Christ nazo connecter au foi to bonde to kiti lisumu ke Marie verset 38 tanga 37 wana 37 c'est toujours ça tanga car rien n'est impossible à Dieu. Parole de Dieu le bien biso que rien n'est impossible à Dieu. To tangi lisumu na livre ya Marc 9:23. Parole de Dieu le bien rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé comment on a kaka te ke lokwa bango basi bazui donc bango nde ba clôturer ma solo ango ya batu bazwa bango lokola bango nyoso ba pambolami lokola famille batu ba kufaka toro ekozala ngai te bien aimé nzamba aza capable ya kotika ka lokola yotikali yo moko aza capable pe ya kotika yo za pe komi pe rassasier d'âge otongi pe olebola munaona bana na ope yo kobota na bana na ope yo ozobokola na bato baza nzinga na yo yo zalaka na kondima eloko moko te impossible yo mutu réputation na yo baby yo mutu ba publier yo na ba italien ba tie biloko na munoko na bango po bazwa yo lolenge moko boye po ba baby sa crédibilité na yo nazo yebisa ozala na foi nzambe wana ko bongisa crédibilité na o alobi eloko moko te impossible nazo yebisa ko luka banganga te ko luka mutu moko te luka ka nzambe nzambe nde mutu abongisaka réputation mutu nzambe nde mutu atombolaka mutu akitisama nzambe nde mutu apesaka bomo epa mutu akufa lolenga apesaki na Lazare nzambe nde mutu apesaka bekomba bana lolenga alobi ke na mboka na nga mwasi nekomba kozala te opa kozanga mabota kozala te yo ndimi kaka amen lobi ba okuta na zemi bien aimé nzamba sali biso bolamu ebele tant tozali kobonde l'année passée tolobi ke ngana kokota 2023 ngana kokota tobondela kango na kati ya kondima pe lelo toza 2023 ebe na bato pe batikalaki na 2022 mais ngana yo na kati ya kondima biso yeyo toza na kati ya mbulango bien aimé kondima na yo eningana te ngam konini nzamba kolongola nga na ndako yo ndako ekenda réputation mabe tokufeli bato ebele na famille batie bisoka babili boto abandoki te bien nzamba azomona siko banda koluka nzambe zala na kondima ata lelo te lobi te lobi okune kosimba
bien-aimé ko simba kolobate na banda ko lukanzambe naza jeune garçon naza jeune fille et simba kité lelo kana komi koko tikana ke luka kisi na ke luka courte joie bien-aimé te ce que simba kité ko simba tangu nzamba zo pambola Abraham ase anunaki tangu nzamba pesi Isaac mwana Abraham ase anunaki nzamba za capable lelo obali pe na 62 ans OK pour boti atiki yo po sali pe siècle o lekisi pe siècle mwana no na patangi asili so bandi ko soutenir yo nzamba ko permettre rien n'est impossible à celui qui croit et le comment côté c'est impossible bien aimé ko désespéré te ko banga te affronter les kambu ko réussir affronter les kambu na eko kolisa na kati ya kondima na yo lendisa mama moko papa moko asa désespéraki na mona ba aveugle ba mona na mona ba aveugle ba mona ngai na mona ba aveugle ba mona ngai na mona stérile abota o ba déclara bango na vie na bango ba bi bango ki ko bota te ba teka déjà mabota na butu mais lelo baza ba mama mapasa lelo ba bota na mona bato ya cancer kota tola nga na mona nga misu nange mona na mona ke o azobela cancer abiki o ya biki nga na mona mutu asala accident na mona et cerveau sangani na makila bien aimé impossible ezate liboso ya Nzambe aza le tout puissant le créateur des cieux et de la terre aza capable ka lolenga la musaki Lazare lolenge moko azo la musa crédibilité nao lolenge moko azo tia confusion na kambe nemi nao yo croire tout simplement tangela biso na Marc 9 Marc, chapitre 9 verset 23 je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus lui dit si tu peux tout est possible à celui qui croit. Oh Jésus-Christ mutazaki koloba. Jésus-Christ alobi si tu peux croire. Bien-aimé. Tanga méditer mingi na livre ya Marc verset 9, chapitre 9 verset 23. Sala Nzambe confiance. Nzambe wana akosala ope confiance. Koke koluka ennemi ya kondimate. Ennemi ya kondimeza kobanga. Ennemi ya kondimezali kozanga confiance na yo moko pe kozanga confiance na Nzambe ezali ennemi ya kondima. Sala acte kende kobondela na privé bondela na kati église pesa confiance pas na Nzambe kaka Nzambe o tambola kapona aza capable ya kosalela yo na kosenga na yo to bondela na pokwa lelo yo mtoza na problème soza na kondima opusani to bondeli Jéhovah Jireh Jéhovah Rapha Éternel le créateur des cieux et de la terre nalinga kobenga wa mingi Dieu tout puissant eza na nguya moko teleki ya yo Nzambe na sengi okangola mobeli oyo aumeli mingi l'hôpital nazo senga yo okangola mwasi ya umeli na maternité mtoko futele mbongo azate nazo senga na oya Nzambe o changer situation ya mwasi ya kepo a passer ce qu'on a césarienne monde à ténèbres c'est télémele que so imbele ko tia kokufa oh Nzambe na lola yawe Nzambe kangola mutu aza na cancer ya matrice ya cerveau ya makila oh nyoso ase a perdre kondima yawe Nzambe salela ebikamwa kondime zonga okangola bayeba munene na Nzambe na tombo lo samboyo na komona nguya na Yesu Kristo amen, amen.